Pour maloba kitoko et quoi à mabele kitoko pour botambuma. Mais malobo de la fois au banae et quoi on a net de mabanga et boti dans muma. Les abakou. Dans ma maison les cas, et j'ai appelé l'ombe. Moi non. Bah toi quoi qui sait bon puisque les abakou de papa faut ba ke ba faut compter les bébés. Baba kuba ba to maye. Baba intellectuel ko solo là. Na bi so so na baku atamboko. So ko so na baku moko au comprendre que na so na ba ange adorable. Bazali kamba mututi bazaka ouvert bazaka na mutu nyoso to malamu na ebite ba faux compte ezebele mutu moko sa faux compte pas sali ka abaku ka ebike pape lombe nda bota mama na bango bando finga papa na koko na bango ndeni le zaka balaison di makambi bele ki le bimaka pape lombe pa limbisa biso to aka bala na ye mokilango ndenge zotambola to ebite o sali kamute balobi o sala kyango o sali te babi yo mto sai do mokilango to zo message ba minya minyango ba chara ba minya chi ngaba yana sepela ba benga mkolo na mkolo ba de zo ani za ngwa nshi te bulu kasko nshi musuna kota mkolo wana ya ma mkolo bo en tout cas na ha mkolo ani passer ko 50 ans non comme ça 51 na vraiment mkolo na vraiment mkolo lu kanshi nga bandeko nanga nazolo banama ya misu na mutema nanga bango mibale bapesi nga même réponse s'il vous plaît. Maman si la lobai nanga maman belle falobi nanga papa dadi si na sala déjà ma message na coma déjà maman si la lobi coma maman belle falobi coma na yoki bango mibale na tuni bango qu'elle soit souka bola nanga bia bale on a bia ya soki lelo maman si le yoki maman belle kufi. Maman Belvita n'a pas na tout maman Belvita qui le lo maman Sila Koufi. O kendeto okete. Alors maman Sila, maman Belvi désormais tu vas se là-bas jouer dans ma groupe nabino. Mais pour permettre avec beaucoup de respect, on a joué sous dans ma groupe nabino te. Donc on a joué jamais dans Belvi TV, on a joué jamais dans SB soyi bozalaka boy. À quoi sert na ya kausa musa pa na bino mukolo mongo tenga na zwa téléphone na ngana benga mama belle be mama sila changa na casting ba benga ka selo casting bo permettre nga c'est vrai que na o regretter pour bozali kolo makas tout le monde a zo envie à jouer na deux groupes one mais je m'engage na boma musala nanga pour na bino ça musala nzambe puis ça papa tant a eu décision et aibi pourquoi c'est que yebi ke ba mo ba yo kala ta otunete po ite ba ngo ba ngo ba za to za la kana posa na makazi na ba fi mais soka zali esala ka bien na jouer linaye na lobeli naye na ite linaye na façon na ye na style na ye ya ko jouer aza unique na genre na ye donc alimbi sa ba za ba ndeko na ye ba collègue na ye bana na ye parce que asa mosa nzambe za ra mwana te za ra toujours papa ta za mwana moke donc alimbi sa biso alemba biso te to aminu na ye njoko alemba aminu na ye te a continuer ka ko encadrer biso ko bengisa biso na ba journée à boye dimanche boye to bondeli ensemble temps mususu to changer. J'ai tout laissé na se ya ba jeune na tiki nyonso na bande ko réfléchir na lobi na ko benga mama sila na ndako pananga aye mais so mama Belvi aye parce que so yebise na na mama sila par exemple tant so ko yate so pe na bengisi ma Belvi na bengisi ma sila na bino ose la bino na zana mama Belvi yo fo ya tant mususu wa ya pété pour na réaliser na biso moko fandi moko yeboye so mama Belvi kutinga na ma sila akoma loko biso to préparer loko pona yi so mama sila akuti biso na ma Belvi ako kanza to préparer loko pona yi po yo bengisi ayiko kuta na mutu peut-être ba na problème oyebisa Moïse likola ngomba ya sina ya sala tabernacle opesa ye matériel te mopesa ke liloba et tabernacle etongama ke bozonga epai na yo asambeli mpona bakolo sepela makolo batie na babika gloire na yo oyo amutia ngolo tia likolo na nga bazala bénéficiaire nango na komba yesu masie na Mama, love is crazy, love is
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou. Ils a plus 243 89 72 32 229. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Bonjour Anna. Bonjour. Bandeko bata la biso ba moni bino le na église ya pasteur de la foi. Alors d'ailleurs maté ananu ezaki nanu en fait pour na nini oyo pasteur de la foi benga bino. Atwanga na mona ki yango lelo na décider ya bina ya. Na ya na yo quand même malheureusement tuye tukute baninga basiba bini mais nous avons la mané ya sali ki tukute na pasteur de la foi pe ce conseil na biso à part na bandeko nenga pisaki. Alinga bolingo koyoka na bomoko ezala. Ndenge kuna kati boki matea bo mili banda bo pesa batumboto c'est que c'est le côté c'est que boyela ki nini boyaki ko sala nini kal matalana bata biso ka ketoyaki njoka so toyaki na kati kuna toki ilo banzambe na libanda pe to sali kimia c'est que maloba oyo pasteur de la foi biso na kati kuna e koti biso e sali musala e vu esika e vandi ko maloba kitoko ko ya kana mabele ya kitoko ko bota mbuma mais malobo de la foi zo bana e boy ko na ona neti na mabanga e boti na mbuma mais bandeko belebe ba yete na ebité bo sini nini biso muteye état to bipe culture état na mtana to il y a dimanche batu biso ba pa na bandaku batu biso ba bongusaka ndaku batu biso ba sala abu mais maloba musa nzamba lobi to lingana po biso ko biso na sima tozana bomoko tolongola ba lakin ba makambe beleza kate so ba comédien donc nzamba oyo te biso ma so tozoza kaka ngala makambo ya mutu na mutema ngala makambo ya mutu na mutema nzamba oyo te biso ma te sala o musa nzamba si faut senga pardon to pe olimisa ndengo moko mama na kolimisa nani po eza mateya oyo papa lobi lelo il faut kimie kota entre bino na bino ba artiste est-ce que ya ana dans likamba mutu to pe mutu mo dans likambo ya ana azate yo ça nzamba bon terme alors pasteur lobi lisusu boye
azwi décision soki bolingo eza te entre bino akotourne lisusu na groupe ya moto moko te na filme ya moto moko te décision na ye wana ya ana oanalyse yango ndenge nini aza mosala nzambe puis aza papa ntango azwi décision ayebi pourquoi c'est que ayebi ke bato mo baoyokana te kotourne te mpo eteya bango mpo bango tozalaka na posa na ye makasi na bafilme soki azali esalaka bien na ejoueli na ye na elobeli na ye na eteyeli na ye na façon na ye na style na ye ya kojoue aza unique na genre na ye donc alimbisa baza bandeko na ye bakolege na ye bana na ye parce que aza mosala nzambe azalaka mwana te azalaka toujours papa te aza mwana moke donc alimbisa biso alemba biso te to aminu na ye ya njoko alembaka minu na ye te akontinue kaka koencadre biso kobengisa biso na bajournée ya boye dimanche boye tobondeli ensemble ntango mosusu tochange ntango mosusu bokochange yo ozalaka na mame Cécile mingi likambo mame Cécile ce soir non tozopesa mpe te ntango mosusu kozalaka mwa pepe na bango mwa liloba mpe ya mwa malamu oyo soki okomemeli ye mpe oyo papa na biso de la forte te ezala malamu est ce koza mpe te akoconseille bango mpe makasi na oconseille na oyebisa entre biso mbali awa lelo kilo ekiti mingi na les abakou na makambo ezoleka injure ya bape lombe ozali mwana bato bazokoakise bango puisque les abakou papa fo boyebake bafaux compte eza ebele babakou baa bato ya mayele baa baintellectuel tosolola nayebi te sososola na bakuku ata moko soki osola na bakuku moko okomprendre na osola baange adorable baza na likambo ya motu te bazalaka ouvert bazalaka na motu nyonso to malamu nayebi te bafaux compte eza ebele motu moko akosala faux compte po asalika bakuku omona donc mena ndibi te na place moko bakuku avandi ayebi ke papa elombe apapa na biso tala mbote ya respect topesaki ngai nakuti kite ebima napesi mbote ya respect ya luzitu parce que papa masumu bango nyonso bazalaki yana nakobana no ndeni kote abakuku ayebi ke papa elombe nde abota mama na bango bandofinga papa na koko na bango ndeni ezaka balaison ndi makambo ebelebele kikili ebimaka papa elombe palimbisa biso toyaka bala na ye mokili yango ndenge ezotambola toyebi te osala likambo te balobi osalaki yango osali te babi yo moto osali donc mokili yango tozoyo mesana baminyamini yango batiaka baminiature alors liloba na baza neti bato mosusu likambo wana ngwapa ya na sepela babengaka mokolo na mokolo bato mosusu wana eza yango inchire te buluka soki inchire mosusu na kota mokolo wana ma mokolo en tout cas naka mokolo ane pase nakokisa 50 ane nakokisa 51 na vraiment mokolo na vraiment mokolo oluka inchire mosusu liloba na bakuku oyesa bango nini baotala bange adorable oh bakuka je kiffe je vous love aïe aïe ah papa Josué pasteur motola nzambe tala kaka na bakuku eza biso bakuku papa Josué amosani nzambe apasteur atera biso toujours kimia bolingo bopoto bozala na bolingo mams de cœur mams ayete adelegaki yo mams adelege nga ndemu na moto aza kozwa lipambolini yomo biso kuna badelega ya bato luka esika badelega voilà Ramazani un mot par rapport à activité lelo ezalaki mpona bino baartiste donc activité lelo eleki vraiment bien donc eza mateya oyo mingi place na kaka ezaka mpona bolingo donc bolingo pasteur de la foi lié tolingana kolingana ezala ya hypocrisie te mais tolingana vraiment ya solo donc mposa na ye eza vraiment yango wana donc nde toyebola yebi ke so nazali na problème na mutu boye il faut aluka na bongisa so mutu boye asalaka po soki ozala wana na problème na ye te mais mutu moko ayina yo kaka boswana te bobebana te mais alingaka komona ntina moko boye te donc oyo ngai na bayebi ke nasala bango mabe ta mosusu babetisa bango libaku po limbisanga bope basalanga mabe po mabe ezala mpa bato bope basalanga mabe banyo aya motema enyonga kwa ngatina lelo apacta mate ya pasteur de la foi donc nalimbisi nanga bien parce que pasteur de la foi aza pasteur na nga ya KDC nga mona KDC donc communauté de l'assemblée de Dieu ade wana donc aza mpena na papa na nga donc kaka nautaki église magene na komi na reta na bifona ya na mati bamoto de ngio si njili koto donc bolingo wana pende fandi ezwa pende sika est-ce que bapolémique esila oyo asi bapolémique esila te mais moni nde eza boye te esila mona nde pasteur de la foi ndenge atelemi boye epuis ndenge aboyi mpendaka kojoue lisu te ya esila mosala nzambe ti asali bongo ye moko alobaki aloba na tv te
boya mpo nini aloba donc nde alobi boye na biso bato toza na bato baye te na bango bakotala ngo yebake eza eloko moi eza mateya mobimba donc ne passé de la fois eza eloko esila kimi ezokota vraiment en tout cas nzambe apambola mosali na ye lisusu. Merci beaucoup Moyo. Un mot surtout plus dans l'activité et sangi basali na nzambe sangi pe ba artiste comédien. Mona koloba que omoni baoloba na biso trop na oka kala bando ba mono balekisa musapi mingi akenda musika te donc baoloba na biso ça dit trop en tout cas ngana ye na yokuta baninga msu bazolela donc kolela neza kolela ebilongite to lela to pasola mitema na biso tala pardon eza momoka ya mukie mais pour les être difficile mutu à conjuguer verbe pardonner c'est du tout facile toujours penser le on va faire oh non c'est koleka quand jouer eux koleka éternité de ces années éternité ça pas aucun avec l'église donc il ne ressemble là dis-moi tu vas nous dire que na mutu mo boye oh ngane simbaraté et puis to welela ka nini toujours wela nini pour ça tout ni koto likamata koto finalement si eza pour na ba fan biso ba leader au pays mutamutana ba fan na ye fani sa ba fan c'est simple banda lelo na lili bote to sala musala o eza ba pitité comme kanga musala un tout personnage mo boye senga il faut intérêt moi quoi na citane zate mais rôle la nécessité est nécessaire faut yaya OK ko tia mutu mususu na guna ote pour ça ko benga maman so na benga ko boudé to changer en tout cas pasteur de la foi à lobby minité il a parlé 30 minutes mais c'était profond à lobby avec beaucoup de douleur et puis dans ABC sur lobby on peut s'en passer pourquoi bon yo kate pourquoi au moins ntambe soit tu monta la ntambe kati na bino c'est que lo moezana to pese ba charge na église a bunda ba demo église ebele kuna fo kona ba ya famille ezali ya quartier ezali aba biso so to yo leta mninga fardo eza malamu te en tout cas auto yo ki to za misala conseil eza profond si so to le lycée boy luka ba conséquences eza te tinga na bandi moya liwa to kufa déjà le parce que to kufa lisusu ebele pour bolingo so eza te me maliwati ene me maliwati siko to wele ni mutu mutana site na ye mutu mutana ba bonne na ye mutu na mutu ana na possibilité na ye mutu mutana mayele na ye mutu mutana longi na ye oyo akoma ote oyo akoma ote siko banzoko ba bunda biso matisi to komi lokwa problème et comme ça que jouer koto boye kuna mo ke lekela te poani o jouer koto soko remercier ta mutu boye na mutema malamu kentel na lekela poani ye ayaminga boye o kuna moni mabe alekela poani nga tele boye te poani ndoka toza pour ye to linga batu nyoso to linga na to tika hypocrisie likambo hypocrisie oyo tout le monde est hypocrite to longola ngo nanu yo kasi ba nishera za la guerre te poni bongo ya na réseaux sociaux te bana ba maman na ba guerre ba sa ba buzo ba moko mais ya biso ka réseaux sociaux ko finga na ba parents ko finga na ba tout to mo toucher ti ba parents dans la famille sacrée oh nous sommes famille les muta ko fora to lela ha ko lela ngo za la ka ya buzo ba lukuta ah Yves to changer bino pe boye de biso boye de biso bo sunga biso merci beaucoup toujours imaginer ba journaliste ba chroniqueur bango pe bazangisaka biso kimi bango pe bakele ko fabriquer makambo na surtout bango ne ba pelisaka pe moto tant que ça na ngonde ngwana te bino pe bo pelisaka moto mais to ucho funda batu nyoso ba otangisa batu kimi pa nzambe oyo za liboso église muto internet oluki ba problème na makambo nzamba yo c'est comme les ana kadi wa yoki voilà donc par rapport il y a question là qui conclusion na ngoza nini la conclusion est simple c'est juste mettre en pratique Otosanini, Toyoki, c'est ça. Maintenant on attend la pratique. Là c'est la théorie. Une fois que tu es pratique, c'est ça la conclusion. Pour le transport, on avait Johnny. C'est ce que phénomène le fondé phénomène de Soba Ucholoba. Juste après ça une minute. Tu vois lorsque c'est entre les fanatiques, hein, c'est-à-dire fanatique na fanatique na ndenge ya na ndenge mba o alingi équipe na epolate. C'est-à-dire les autres tinda fanatique ah mutu langa boki film na kota poso kité azana ba vie muke papa muninga. Là sur le plan commercial ozomona que ça évolue. Hein ba fanatique ba so na ba discutaka o azokumisa mutu na ye o azokumisa mutu na ye mais et comme ya benjir té c'est comme ya benjir comme dangereux et surtout
soki elongo epai ya bafanatique ekoki epa baartiste mpe bakomi na esprit wana ngai naza ya oyo nafingaka oyo aza ya boye. Là c'est un danger. Là c'est un danger. Et ça bafanatique ça va. Ça ne peut pas arriver na biso artiste a commis ngai naza ya oyo mais c'est quoi ça? Là je n'arrive pas à expliquer cela. Là c'est un danger. Et surtout pe na biso bato to ça misala. Tu sais maintenant moi elo nazolela il y a des talents ezokufa. Pona nini? Talent ezokufa lokola il ne fait pas partie à cercle. Moi bazoyer ezate. Mais c'est un grand talent. Là c'est un danger. Promotion artiste c'est comme un problème. Parce que tu ne fais pas partie, peut-être il y a quand, tu ne fais pas partie, il y a moi, si il y a Joanna, c'est un danger. Là, je suis en train de pleurer chaque jour. Voilà. CG, Yoki, message à pasteur de la foi. La Canisi, vous avez assisté. Message, Joanna, est-ce que au coquille corrélé, en côté, non, la primaire, c'était réservé au pasteur. Le pasteur a dit, moi, je ne peux pas ajouter des pères qui n'ont déformé, n'ont salaboué. Non. Là, c'est tellement un zam, mais n'ont pas baxaté, n'a salaboué. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzilia wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez la deux oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'homme, il est mort. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou Bologouate, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une autre. Aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me la métier. La métier la poteau. Place il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, combien t'as toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Moni, il y a une question à la so Jésus azalaki juif mais il ça musa na RDC mais la coupa de soki ba boma et ils a pas sali pire mutu na bango et là on va passer ça donc moi je crois que biso tout ça les gestes on a d'amour il y a kondima que pasteur de la foi au-delà ya kozala mutu na biso akomi pe kozwa message oh biso pe to koyoka pour que tomeka kucha mai na vino na kati ya musana biso oni ndako ezangi kimia ezaka neloko moko malonga na kati te ata soki biloko akolia ya na kati ata soki luxe ya ndenge eza na kati soki kimia eza te esengo eza te voilà raison pour laquelle balobaka soki oza mbeto ya kitoko pongi ya kitoko eza te c'est inutile biso awa toye kotia kimia na kati ya ndako na biso
pour que nyonso ya valeur eza na kati tokoka kojouir na yango. Voilà la raison pour laquelle totiki baactivité tozalaki nango toye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur, artiste, comédien. On a tous ensemble, moi Malouba et Kitoko, on a retiré Kimia. Moi, Nakobi ma maman, vieux Johnny même, à se rajeunir. Kimia, donc ça me gêne. Merci beaucoup. Voilà, mais pour ça, s'il vous plaît, bien que le lot est un message moro ya Kimia, mais bandeko pe musuba monanité. Ils appellent bandeko musuba kumituna. Est-ce que réellement ne bino pe boye ba musuba été est-ce que Kimia pe kokota vraiment? De olanga soko zo luka place ba luka Kimia batuyo so bazala. O koko cha Kimia te. Déjà tant to lobela Kimia question déjà zo luka Kimia te. Est-ce que biso nyonso toza pa ba bondo baza po to cha Kimia? Est-ce que biso nyonso toza pa ba M23 baza pa ba cha Kimia? Ezana ba soda ba fa de so baza kuna pona koluka Kimia. Oloba te ke soko moni fa de se mona Kinshasa, yo ba fa de se ba cha Kimia kuna na ese yo zali ate. Oya ye aye. Biso to ba soda oyo tant et délégué biso. Parce que to ko pe ko za na volonté ko ya mais tant et délégué biso. Voilà. C'est pas ça. Il était né à l'Ingui Kimiate, non. C'est ça. C'est un empêchement. Oui, ça n'a été. Bon, on a tout une question par rapport donc il y a finalité Nyoso Bosolo il a passé de la foi. Finalité Nyoso Zanini na obozi comme décision finale. Oui, puis les lots que nous avons sabatu Kimia pe les asoko le koso toche posa na kati ya buzoba omoni muto azana envie eloko moko boye to muto abina ngati mbongo rien devedi so balaxie mbongo yebi makuna mais bikambo ngeza buzoba akeno sala. Moi je crois que nous tous autour liboso ba na bino to ba fruit ya télévision. C'est la télé nde et rapporta biso succès et c'est à la télé nde bazwa succès. Aujourd'hui, nous sommes dans un système internet. Internet peut faire un succès. Internet peut faire un buzz. Buzz est allé, le rôle de la chaîne est garanti. Et quand on a la quitté, on a qui mais pour la mouké. Succès dans le roi chaîne est or. Attends que on a la macacité. Mais au coup, on va dans un microébélé. Et mon coloroté quand on a pris à malin. Moi, je crois que c'est aussi Internet. Et même les bisous salité belé. Parce que on organise que nakozanga koyoka nde bakolia bakotonga bandaku bakosomba mituka non eloko wana bato baresisa nango eza jibe na wera esobe na saisa epe baresisa vie na koyokana tokozala kaka na exemple moko te peut-être moi nazomona ke conclusion eza kaka ke soki totelemi te moto akotelema na place na biso aza te yango omoni kotelema na biso eza lié à travers Moussali Anzame. Parce que tant que nous avons la bitumba, on a sauvé habité surtout. Et ça, il y a Satan à tout ça, il y a moto. Alors, vous avez la mindou qui n'a pas de vous avez la spiritualité, vous pouvez avoir la spiritualité, le Bangaï, le pasteur de la foi. Vous avez besoin de la spiritualité. Le quoi banane? Vous t'entendez le babi. Donc, vous dites faut ôter les macaques. Donc, voilà, comment vous pouvez aller, tout monopoliser par c'est le président Lobby. La paix, qui met Gosala Nango, Poto Yaki wa Pambati. Donc, il faut que la paix, Babito, Lukala paix. Là, on va dans Poto, un message, n'a pas de aller au Yoka. Si vous avez biso neto sala au Kimekota, toyoki déjà. Na ba faut ba sala pe ba o ba on zang sa kimia. Ba mo pe tika pe ba ça peut quelque chose. Faut biso peto sala kimia. Voilà, pour biso peto sala kimia. Parce que ba za kimia ba lingi ko za kimia te. Ba ngonda ba zang si biso kimia. Ba mo ne te ka biso to tiki pe makamuna biso mo. Toye. Parce que tu as kimia. Le quoi tu y es, tu as déjà pas wana ya kimia. Donc si koyo bangope faut pas ça la pas. Oh la yo kana raté na oyo, pona ni boyo kana raté. Donc ça dit bo ça la ba message, boye bisa. Na batu na bino oyo. Ya le quoi netike une fois neto yebi à l'époque, je na so wera na JB babando oyo kanté. Oh wenge BCBG
au wenge maison mère. Mais pendant to comprenant, wera na jibe bayokana. Ta ba beng sa bato na stade. To kenda te. To kenda. Yo ko to su exemple musique ça quand débat bana mona net ça ina papa masumu to yokana te. Na bisa. Mais bana mona to da mengulu. Ah, pero na bangungu. Donc kimia ezali nango. Kimia ezali. Esika kaka moi l'hémorragie wana ezali zo kandeka kokanga yango. Mais déjà bandeko oyo net bolandaka biso artiste na bino oboyebi banda na ba bulutu ti na ba génération na biso. Donc on nyonso bozwaki biso ba artiste mabe bokokai kotomboka mwa muke na ba comportement na biso tamsu tozo sala boye en tout cas démarche wana yango tozo sala po boye ba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino ke toza ba éducateur ya masse regarder toujours bango pe ba journaliste ba chroniqueur bango pe bazangisa biso kimi bango pe bakela ko fabriquer makambo na tout bango ne ba pelisaka pe moto tamsu sala ngo ndengo wana ti bino pe bopelisaka moto mais ko ucho funda batu nyonso ba ozangisa batu kimi pa nzambe oyo za boso église oui to internet oluki ba problème na makambo nzambe ayo voilà bon donc par rapport il y a question là qui conclusion dans Mozanini. La conclusion est simple, c'est juste mettre en pratique Tosanini, Toyoki, c'est ça. Maintenant on attend la pratique, là c'est la théorie, une fois que tu es pratique, c'est ça la conclusion. Pour le transport, bon, on avait John. Mais CG tu ngako bakisa pe moi eloko moya suka eza na ba lelo eza na bandeko o bazali ba fanatique pe bazo pelisa moto alors bozo ba te pona ba fanatique alors que ba fanatique pe lelo bazo pelisa pe moto belé c'est ce que phénomène le fondé phénomène soba ucholoba là juste après ça une minute tu vois lorsque c'est entre les fanatiques hein c'est-à-dire fanatique na ndenge ya na ndenge bumba o alingi équipe na epolate c'est-à-dire ezotinda fanatique ah mutu na boki film na kota poso kité azana ba vie muke papa muninga là sur le plan commercial ozomona que ça évolue hein ba fanatique ba so na ba discutaka o azokumisa mutu na ye mais ekoma ya benjir te c'est comme ya benjir comme dangereux et surtout ce qui est l'homme pas ba fanatique coach pas ba artiste peut comme une esprit wana ngana za ya o nafinga o ya boy là c'est un danger surtout ma maman là c'est un danger et ça ba fanatique ça va ça ne peut pas arriver na ba biso ba artiste a commis ngana za ya c'est quoi ça là je n'arrive pas à expliquer cela là c'est un danger et surtout pe na biso ba to ça misala. Tu sais maintenant, moi et il y a des talents ezokufa. Pour nani? Talent ezokufa. Le il ne fait pas partie à cercle. Moi je zoyer ezate. Mais c'est un grand talent. Là c'est un danger que promotion artiste c'est comme un problème parce que tu ne fais pas partie peut-être il y a quand tu ne fais pas partie il y a moi sillage c'est un danger là je suis en train de pleurer chaque jour. Voilà. CG Oyoki message à pasteur. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue
azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tatola bon sambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bya bisenga senga nzamba londa ye. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nzamba londa ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
bakokotinga apesi ntina baza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.